Frère Matou Samuel na président AMCC baza na koyo kanate et qu'on a vu son frère Patrice à l'écran na écran c'est là qui rôle na qui président pour annoncer liwa ya maman Kapininga Koufaki mais il paraîtrait que frère Matou Samuel acte wana salaki c'est pel ça qui était là pour vous annoncer un message qui est un message triste. Juste vous dire que depuis 4h du matin, on a connu un cas de la disparition de la femme de notre frère Matou Samuel. C'est vraiment, je sais que vous êtes en train de constater mon visage, on est vraiment éprouvé. Tous les noms comme Bunda, Bananzali comme Swana Bango na Bango, pasteur on a Obayo Kanate. Au senti pasteur on a le qui na écran abandon quoi que la pasteur on a bois quelqu'un non. Yo moni boy dans n'importe quoi. Donc bateau église on a Obayo Kanate. Tout le monde a Tiffany Moko na Roger Baka. Alors ndeko Roger Baka ala mutumo boye soka ye pembe no foza maeli. Comment ça? C'est ça. Roger Baka, Adam Mouto, je crois, Adam Moussa Nzambe de Toyebi, parce qu'il a interprété le film à Nigeria, Toyeba Rango, Abanda ko interprété Rango, na Bolanda, na Lingala. Roger Baka soit pembe na yo. Ayak a un intérêt personnel. Pendant ce qu'il y a qui n'est pas battu, Ayak n'est pas battu. Ce qu'il n'y a pas na yo, on a un intérêt. Ce que moni que pembe un intérêt zate abandon la TV kobuka yo kolobakeno eza vérité kolobakeno aza éclairci peuple de Dieu non c'est archi faux mosala nzambe azala mosala nzambe ba problématique té na félicita kaye parce qu'a dévoilé la vérité toza na ye na même lignée mais aza mutu oyo a créé la problème aza mutu oyo so ba moni que pas na intérêt zate Aki abandonne ma mabe pona yo ko panjo sang na bane mabe non to basala nzambe il faut que yeba kamalubani nozo bimisaka il faut que yeba le passé mutu oyo zo finga lelo mutu oyo zo critiquer lelo aza mutu bolia na ye aza mutu bozala na ye vraiment pour na dossier aye na Tiffany et Tiffany nzamba pambolo bisiko zo landa ngai za na kimia ser eloko moko te zali et ndeko Roger Baka oza mosala nzambe et na respectaka yo na mission on s'en pesa yo mais yebaka mamuni oyo koki koloba na TV na oyo koloba na TVT Elenga Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Allô Ngaya wa santé eza Misunga Ah Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé Misunga Ah, okatelinga lingala Bandeko, Misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo
okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ata bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe, tolobate, biloko tolobate. Nzambe, yo. Otani. Ozoluleka bato. Ya yo bakoki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osoma pomade naturelle awa toza. En ligne. www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pomade Awatoza, masse na ngai pa komi nango. Kibokon. Na pomade Awatoza. Voilà, très chers amis internautes, fidèles abonnés, Balandi Elenga Congo TV, Kane Nazala Nabiti, Diarolo Bakisa, la biso vraiment plaisir, Yaroye Bakibozala vraiment belle, on entend la moi biso, Trochim Belenga Pro, Glodis Yasuka la mignonne, Balobi Pesa Maramozo Marambo, Bamarambo, To Pesawa, Toromozo, on est vraiment des Nanko, Nabokasi, l'héros dans l'ombre, Balobi, Mutuel Misunga, papa, maman, aux libanda ya mboka, aux anandekono na kati ya mboka, azobela, azana capacité te ya komisunga, avec le peu ya mbongo oyo kopesa na kati ya Mutuel Misunga imaloro la contribution na yo, juste avec le peu, Mutuel Misunga bazana capacité ya komemaye libanda ya mboka, akende ko landa ba traitement na ye comme il faut. Et pour plus de détails, la vidéo, la publicité, sur les cas déjà na chaîne, non seulement na kati Elenga Congo TV, mais na ba chaîne belé. Bokine bota la publicité, on a pas beau comprendre. L'héros dans l'ombre, ya boya ni natanga komona e. Ba kalaming te tola tani ba polo na ba casquette a misunga pour tout le belango vraiment comme il faut. Alors je dis un grand merci au pro Tracy Melenga Pro, je dis un grand merci à Glody Zasuka la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci na bino pe ba abonné na biso. Ba abonné fidèle au Bopuna Elenga Congo TV comme vraie source et information, chaîne OEP Sabino ka ba information vraie, ba information correcte. Somoni information libanda aux obligés à Elenga Congo TV pour confirmer si c'est vrai ou pas. Et sur ces bonzambe na bonzambe lo les ofuta quand ndenge venanga alvin be alobaka lo les ofuta toujours nzamba boye to rozoyer wapi lelo nazo yambela bino mosali ya nzambe prophète Gilardin. Je pense que naza déjà l'habitude de faire la année d'émission. J'ai vraiment cette coutume là de faire la année d'émission. Et les autres le bela sur tout ce qui se passe tout autour de Yabasali Nzambe. Tout ce qui se passe tout autour de Yabasali Nzambe. Et comme Yemoko Nzambaloba, quand signe Yasuke Yaka, signe de la fin quand ça arrive, Bomino Mombo na mona basigne koma kele. Papa zo couché na moi na Yemoko, ils a parmi basigne à temps de la fin. Moi na zoto sa sou babotite, ils a parmi basigne à temps de la fin. Ba PD kele sodomie, tout ça ils a parmi basigne à temps de la fin. Et tout mes campé qu'on nager sur ce sujet, na CGP d'actualité, tout le monde a qui ndeko na biso Roger Baka, na ndeko na biso Tiffany Moukwa. Voilà, ils allaient qui un peu à Rwanda. Donc, na pasteur, na prophète Gilardin et tout, mais campé sur tous ces sujets. Pour ne pas monopoliser la parole, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé.
pour ne pas monopoliser la parole dans PC Maloba. Gloire à que c'est Montréal, Bimbisanga. Tu vas comprendre que Nazana pasteur prophète Gilardin. Prophète Gilardin, bonjour. Bonsoir Ndeko. Boni. Bien par la grâce de Dieu. Activité sur les Kamalam, né dans un habitude de retourner en question. Oui, activité sur les Kabia, Angola, Nzambé. Nzambé, Azobatela, Moussala Nzambé, Ezo évolué. Vraiment malam au mingi koleka. Ok, prophète, tu as une introduction dans Aïe, les lotos mais campé kolobela sur le signe attend de la fin, tout mais campé kolobela sur le prophète qui abuse, tout mais campé kolobela marmukili kili, les lopéawa, tous à la ranabitide, ceux qui montent sali mabe, de te kolobela. Mais si tu as un dévoilé, ça là mabe na coulisse na cachette. Parlons d'abord il y a signe de la fin. Signe de la fin. On attend, est-ce que Kakayangoto misusu pezali? Bon, signe ezebele, nabisakio, eza be mission musuto sa nayo, nako luka un peu ko dévoiler même ba terme oyo basala nzambe ba utilisaka parce que na mwango nga mokenza nzamba permettre kinga la vana na basala nzambe o na vanda kina bango et nazwa ki connaissance na o na yeba kité. Alors signe ezebele. Alors, Bible a dit que non, dans les derniers temps, tout le monde a faux serviteur de Dieu, faux prophète, il aussi prophétiser, un message pour nous battre, mais en plus, il y a faux serviteur de Dieu. Alors, il y a un Boulou qui écoute ma casse kat na bonzambe tozoe baté wapi a vrai wapi a faux. Alors confusion écoute vraiment totalement vraiment kat na église tozoe baté vraiment nzambe asunga mais l'émission lelo je crois toko dévoiler ba secret toko bimisa ba secret mususu o ba nzambe ba ebité et toko appuyer ango même aussi na ba verset biblique pour que peuple de Dieu o bazolanda biso partout dans le monde ba comprendre parce que bazan na ignorance parce que Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance parce que peuple bazan na ignorance Seigneur na biso to éclectique bango ba comprendre vraie vérité zanini parce que Jésus l'oblige je suis le chemin la vérité et la vie. Alors mutu o aye pas Jésus a se retrouver pe a ozo vie. Alors vraie vie ezaka kati na bonzambe vraie vie tozokuta ngo kaka kati pa na nzambe. Alors vie mususu en dehors ya nzambe ezate. Alors eloko est important tant que naza prophète nakoko banga mutu te nakoki kozala na soni ya mutu te nakoloba vérité si s'agit ya kotanga bakombo na kotanga bakombo et nzambe asunga bato wana pe bana nzambe bazolanda biso bazwa bososoli na ba problème o bana ngona ignorance. Ok, merci beaucoup prophète Gilardin Luanga. Nini exemple nini ya malamu oyo basali nzambe bakopesa biso public biso bandimi surtout to meki un peu fouiller na ba source d'information tout mon ndeko na biso frère Matou Samuel na président AMCC baza na koyo kanate on balé bazoyo kanate selon ba source d'information. Patrice ndeko na biso frère Patrice à l'écart qui na écran c'est là qui rôle na qui président pour annoncer liwa ya maman Kapininga Koufaki mais il paraîtrait que frère Matou Samuel acte wana salaki c'est pelisa qui était comment na basali ya nzambe bongo kokota na kati ya ba confusion na kati ya ba querelle yo étant que prophète étant que osimbi pe bible na maboko yebisa biso nanu maloba ya nzambe isi biso nini par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Tokozwa bible na biso na otanga rapidement parce que temps exaté. Alors nazui mukanda na 1 Corinthiens rapidement vraiment bana nzambe ba excuser rapidement par rapport à la question, on a un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 9 de verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12 de verset 9 à 11. Chapitre 12 de verset 9 à 11. Merci beaucoup. L'esprit. Bazote abiso anatina l'esprit. Par rapport à la question parce que les gens basal ensemble belé lelo bazoyo kanate. Oyo archipape, archibishop, pasteur, apôtre, évangéliste, si tout n'a pas ensemble, on va bien les musiciens chrétiens, soi-disant, parce que bazo ça est ensemble n'a pas vendu. Alors, mais Bible les a expliqué biso a on a tina ya don.
que biso nyonso nzambe aza kaka moko toza na don moko tozotambwisama na même esprit yango moni na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9 bible elobi na biso ke non l'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre c'est seul et même esprit don de guérir de malades. Verset 10. À un autre il est donné de faire des miracles, à un autre reçoit une activité. Toroko suka wana mais bato ba continuer tina suka. Je crois de on attend de 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12 9 à 11. Place wana bibezo bana bisoni. Bazo expliquer biso na tina ba don spirituel. Pourquoi? Batu lelo ba komi ko bunda bana nzambe ba komi ko swana bango na bango pasteur ona obayo kanate o senti pasteur wana leki na écran abando kwa que la pasteur wana mabwa keli que non yo moni boye dans n'importe quoi donc batu église ona obayo kanate mais si longtemps bible zo que na 1 Corinthiens na chapitre 12 de verset 9 jusqu'à 11 bazo parler na tina ba esprit que biso tout dans le même esprit ezala mutu oyo azo prophétiser ezala mutu azo sala miracle ezala mutu azo bikisa ba malade ezala mutu azo sala makambo nengeni na koki ko sala biso tout dans le même esprit donc esprit biso tout dans c'est l'esprit de Dieu l'esprit de Abba ezo pousser biso to ganga tout moment Abba père donc c'est un peu ça alors et ça nga pasi comment na ba sala nzambe ko swana koloba n'importe quoi patati patata non to za ba nzambe il faut concernant la question nayo par rapport à la question nayo ndeko Patrice Moimusoko je crois que Toyebi aza président il y a ba musicien alors eza plateforme na bango o basala ka pona kolia batu mbongo pona kokosaka batu ozolanda ngai alors baza batu oyo malgré bazo sela nzambe bazo lia bambonga bana nzambe ya kosakana te bazo lia bambonga bana nzambe na ndenge moko ya mabe alors na opesa conseil pona batu oyo bazo sela nzambe pona ba posa ya mokili parce que la Bible nous dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde si quelqu'un aime le monde l'amour de père n'est point à lui cela veut dire quoi ezana basala nzambe lelo balingi kolia bambongo batu na nenga ki escroquerie vraiment eza pasi mingi concernant mutazana mawa je crois bomona ki be mission balanda ki na dévoiler ki ba secret sur la mort ya mwasi ya Matusa moi na loba ki o senga ko loba concernant la mambetali spiritualité donc c'est un peu ça vraiment bana nzambe bozala na boyoka ni nazo parler na tin esprit parce que tous en a même esprit même père même maman mais prophète koyoka oningo zoloba bon ozobimisa frère Patrice aventurier ozobimisa escroc vraiment pour la question posée nga pona nga baza basala nzambe pona nga baza basala nzambe mais ba signe ba œuvre na bango misala na bango ezobimisa bango lokola bana nzambe te ezobimisa bango lokola ba chrétien te mais na munoko tozotanga komba Jésus alors quel Jésus totanga ba Jésus ou bien Jésus nini ndeti ngane naza be prophète Gilardin nebi ke na Jésus akufelanga sur la croix après 3 jours à sa résurrection à sa vie devant la tombe de Lazare alobi na Lazare sort Lazare abimi Marthe na Marie balobi Seigneur soki ozalaki mais amina yo Lazare alinga kokufa te babosanaki Jésus à sa résurrection babosanaki yenda à sa vie onaninga donc cela veut dire quoi nzambe asunga bango basine na bango ndezolakisa bango ke baza bafo basala nzambe c'est ça omoni Lazare asekwaki parce que muto ya za vie tango aye liboso atombe na ye vie ya Lazare ezalaki lisusu bongo te malgré polaki mais Lazare abimaki na kati ya kuna pe Marthe na Marie basimbaki Lazare boye alors cela veut dire quoi to bangaka nzambe ndeko nanga journaliste donc c'est ok prophète to banga nzambe nzamba lola pambola biso nzamba lola pambola bino balana biso to continuer kana prophète Gilardin na opesa mbote pa ya chancel éducation depuis France ba mbote belé voilà prophète to continuer
ngana ngaming ba question réponse ngana sala wana le roi mais ça vraiment sujet ça ouvrable to me camper kolobelango ba pasteur ba vrai pasteur na ba faux pasteur ngana ke ina tangi lo komba pasteur yo ipsinga soit vrai to za faux. OK, d'accord. Voilà papa na biso Walesa pona yo Walesa za vrai pasteur to za faux pasteur parce que émission to sala ki loba ki pasteur moi za ki faux boy na bosani komuna. Oui, natanga kombo ya prophète Neema. Ah, Neema mwana. Neema mwana. Ouais, papa, parce que papa déjà ça koufa que son âme repose en paix. Donc natanga kombo mwana et na faux. Na l'obéi déjà, na bandelango combien de fois? Je crois que balandais déjà. Alors par rapport à la question opposée ngai et papa nabiso Walesa aza papa oyo nazwaki grâce ya ko kutana naye vraiment c'est un papa bien. Aza papa moko bien. Omoni batu misusu balingaka koloba mabe mutu na musika. Omoni parce que nazo basala nzambe belé lelo bazo ka ba écran azo loba mamba e basala nzambe omoni pasteur wana c'est un faux pasteur. Ovanda na été au vivra na été au côtoya été alors ndengani nokoyeba que non si réellement aza vrai ou bien aza faux ce qui nzamba révélé parce que nzamba ko kipo révéler yo pour na vie ya mutu to pour na pasteur moboy siko yo siko zo leka na TV surtout ba o balanda biso na monde entier au nom évangéliste tel aza faux serviteur de Dieu nzamba révélé yo te au vaino kananda kuna bino oye directement oye le kan écran au bengi journaliste on va journaliste comme belé yaka yambanga na émission dans la message mais nzamba lobi liote eza abomination vraiment c'est un papa bien et na pesi ba mbote bisika azali to continuer vite fait et bon pasteur Joël Francis Tatou na pesi ba révélation sur la mort de Fally Ipupa. Je crois batapoto bayebi balanda be mission ana balanda ngoti lelo parce que nous appelle chaque jour à propos ya be mission ana ozolanda ngai alors je crois nga landa ba vidéo na mona prophète Joël Francis Tatou na Fally Ipupa na kata chambre tu vois papa ozotiak ba yo na mona vidéo wana te journaliste limbisa na so na biso ozotiak ba parce que yo mona no mona vidéo wana siko yo zokama lisundeni parce que yo mona no mona vidéo wana un serviteur de Dieu na kata chambre na mu pagano païen auto bengi Fally Ipupa parlons ngolo banine pasteur oh monsieur relation entre biso na ba pagano wana o kende pas n'importe évangile to critiquer bangote to fingi bangote to biteke baza batu mone non na benga bango souvent na be mission mingo ya mbanga na bana baza ba musicien profanité baza ba musicien libéral. Cela veut dire quoi? Un jour, baroki pour yembe l'ensemble. Mes relations exactes entre biso na bango parce que yeza mutama suma bela masanga. Abimana basi ya batu. Asala mabe mingi. Siko yo prophète. Soit-disant prophète de la nation. Soit-disant archipape. Soit-disant évêque général. Évêque de la nation. Kokangamana mutabungo. Mais muto zo kangamana ye masumu ezaka kezaka cela veut dire quoi ça côté akete c'est inutile au kangamana muto wana ngande na zaboso na kepa wera to na kepa musicien tel na okene na beat na ye pembe na ye na teye évangile na bise bongo na mutema c'est fini na zonge pa nanga ezala to mona ngana ye to va to selfie zeke omoni mais à part père ozala muto nzambe a pe na vie moi privé akozala peut-être Fally as camarade na ye parce que total Fally a boire et pe na banzembo yo a oza prophète ngana journaliste en dehors ya musala o irenia ngana yo que fond quelque part tout soit on a besoin de partager un verre ça se passe normal et ça m'a bêté ozolanda ngai et ça m'a bêté mais na loba ming na tina ba partie satanique ozolanda ngai alors zeke osamusa na yo ya journalisme osimbi kisité ozolanda nga miza ba journaliste musu ba simbi ba kisi ozolanda ngai alors songa na vai na muta bongo nga za kibunzambe balobi lumière na ténèbres ko tambola sika morote pendant que nzamba sali mokili a séparé lumière na jour ténèbres ozolanda ngai akabolaki azale mokili tazwi ténèbres na jour ezotambola sika moko non ayeba qui était ténèbres c'est diable quand ténèbres c'est Lucifer lui-même yango séparaki ozolanda alors ce qui nga na pembe na ténèbres et sengene ko sani na ko ta lumière il faut ma lumière parce que Jésus a la lumière du monde
na mokilo eza na lumière moko te koki sauver nga so lumière à Jésus te. Donc c'est un peu ça. Donc en bref, pasteur Joël Francis Tatou, faux pasteur, prophète, hein? Faux prophète. Aza prophète nzamba bengaye et nakoki kobebisa kondima ya batute. Je crois aza barimer ebele bima na sima pronane Francis Tatou ba naibi ko barimer wana. Francis Tatou, Joël Francis Tatou aza moka basala nzambe o nga na kutoya na vinanga. Ozolanda nga église neza limité et je crois Azab Moussala Nzambe Oyo, Nalobi, na le canal TV pour nous critiquer toujours Basala Nzambe. Mais tous ça, on a pour nous dévoiler les secrets, pour nous la vérité. Parce que Nzambe a besoin de la vérité. C'est là, les athées qui n'ont pas de boye, n'ayebi ma bémo ou place houteli, zeke, au moins on a la nanda kunanga, na lali pongi, non. Na roloba en plus avant la loba faut avoir sa permission né na sala bémission na bino beso na solo dévoiler ba secret on a lobango na raison pe na banga mutute ceux qui na bangi nzambe te muta mokilo sa ngelo côté parce que o atinda nga kendo loba ye wana obatiranga so ye na spiritualité au kufa. Voilà pasteur prophète, on change de l'étape token tokomo ke na biso vraiment presque na fin ya suka émission tokuta na troisième sujet na biso par rapport ya marambo nyonso peut-être évangéliste Roger Bakazani na raison dévoiler ba faux pasteur ba faux basali nzambe lelo to chomona ndeko na biso évangéliste Roger Baka na mama na biso Tiffany Mwako Tiffany Moko baza vraiment bien te o eleki wana tout ya Roger Baka na Tiffany ba vi na yoto ba impression na tant mona ki biloko bongo isa le konde question na yo eza vraiment malamu mingi eza na papa moko za na Suisse que je salue à passant papa Emma avant la Suisse abenga suivant toi esinga bi papa to soutenir na ba prière kolembate koloba ba vérité wana il faut continuer toujours koloba ba vérité après c'est par exemple la papa biso Roger Baka évangéliste alors na sepela qui et vraiment est fortifié nga lisusu pendant que comme on a ba na Nzambe ba na nga mingo bazali banda ko fortifier nga bongo vraiment et encourager ngai suivant trop dans les canaux émissions même dans la TV pour nous dévoiler les secrets. Alors le problème est que concernant il y a débat où ça que s'est passé tout le monde est sali baisse le long internet tout le monde a Tiffany Moko na Roger Baka. Alors ndeko Roger Baka ala mutumo boye soka ye pembe no foza maele. Comment ça? C'est ça. Roger Baka, Adam Mouto, je crois, Adam Moussa Nzambe de Toyebi, parce qu'il a interprété le film à Nigeria, Toyeba Rango, avant qu'on interprété Rango, na Bolanda, na Lingala. Mais, Nzamba Sala Makamuna, Nena Lobaki Ngai, Jipa Yebi. Jipa Yebi, to va être bango, boulot et médias ensemble, dans une formation, pas Tiffany Moko. Non, ça, c'est mission. Nzamba Sali grâce à Bengangai. Na komi mosala nzambe te mais na botama déjà mosala nzambe parce que Jérémie na Bible nzambe zo benga ye prophète des nations. Roger Baka so aye pembe na yo. Ayaka na ba intérêt personnel. Ozola na ngai. Pendant que ya kende pas batu. Ayake pas batu. Soka ye pa na yo ana ba intérêt. Soka moni ke pembe no intérêt zate abando le na TV kobuka yo koloba keno eza vérité. Koloba keno azo éclaircir peuple de Dieu. Non. C'est archi faux. Moussala Nzambe azala Moussala Nzambe ba problématique ité. Na félicita kaye parce qu'a dévoilé la vérité. Toza na ye na même lignée. Mais Azam Moutou Oyo a créé la problème. Azam Moutou Oyo sera monique pas na intérêt zate ake abandon ba mabe pona yo ko panjo sanga ba ne mabe non to ba sala Nzambe. Il faut que yeba kamaluba ni nozo bimisaka. Il faut que yeba le passé. Mutu oyo zo finga lelo mutu oyo zo critiquer lelo azam muto bolia na ye azam muto bozala na ye vraiment pour na dossier aye na Sœur Tiffany et Sœur Tiffany nzamba pambolo bisiko zo landa ngai zana kimia ser eloko moko te zali et ndeko Roger Baka oza mosala Nzambe et na respectaka yo na mission o Nzamba pesa yo mais yebaka mamunine oyo koki koloba na TV na oko koloba na TVT donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son promoteur. Moi, je vais que poser mes questions. Moi, je suis un journaliste libéral. Côté politique, je suis là pour poser mes questions. Côté Bonzambe, je pose mes questions. Côté la musique, on fait notre travail. Et parce que tout comme Yasuka émission, hein, moi, Maloba, Yasuka, salutation et numéro, il y a contact pour Naba. Oh, bah, contact na yo.
Merci beaucoup pour la Nekotou Bazolandanga, na moment oyo, Nzamba Lola Pambola Bango. Et pour la Nekotou, on a besoin de numéro nangai parce qu'il y a un Kishasa. Beaucoup de numéro à WhatsApp, non c'est la même numéro à Kishasa. Et plus 243 89 93 97 442. Plus 243 89 93 97 442. Wana eza numéro nangai à WhatsApp. Maman, papa, yo zolandanga. Benga, nabi benga. Je crois ils ont abattu belé ba benga ka ba mona pe nzamba salaka. On a besoin nzambe alobela yo. Oye ba volonté nzambe zani na kati ya misala, na vie na yo, na ba projet na yo oyo kan nzambe koloba parce que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. On a un problème. Moi nazo bela problème en ngwate leki mundelu ndenge nini na biso benga nzambe na biso azan nzambe apesi biso mission ya ko guérir ba malade ya ko telemisa ba paralytique ya ko monisa batu o bazana ba problème a miso ba o bazana ba kangama diable akanga bango ba chaîne tozawana pona ko sala ba prière na bango pe nzambe akosikola bango. Je crois bandeko bala ndinga nzamba lola apambola bino na pesi mbote na nga na Jésus Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Ok, nzamba lola pambola biso nyonso nzamba lola apambola bino ba oyo bozwi temps na bino vraiment Rolanda biso nzamba lola pambola bino particulièrement nzamba lola apambola très simbelenga pro Glody Dasuka la mignonne nzamba lola qui ne ko pambola venangal vin be aninga lobaka bonzambe na bonzambe lola ezofuta toujours. Alors mutuel misunga to lobelango vraiment comme il faut mais to lobelango sous un peu plus tant tout là t'avant ba polo nango na ba casquette pour to lobelango vraiment comme il faut. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Merci Nabino pour la attention particulière. Nabino pour accorder à Abisso vraiment Tina Basuka émission. Banimon Nabisso ça n'a pas de critique, remarque et tout. Écrivez-nous, ça nous fera vraiment plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Déborah Nzoui Bala Fuga, Santa Bonguni, Gloire Zaki, c'est combattant d'élite Montréal. À très bientôt. Bye bye. Glody Dasuka, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.